L'histoire du jour, on a dit na TV, na kangaka mobala katiar na kisi. Mobala katiar akoma ko beta ngai pe libota nanga mobimba. Et salari tike maman leki nanga ba déménager na commune esika ba fandaki. Suivez l'histoire du jour na dit na TV, so zamba liboso yo mona ngai, s'il vous plaît, s'abonner, aimer, kozanga sozo ko partager et kozala vraiment malamu mingi. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne Tamadi, Dikina Donetanda, la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède. Bana ya Congo, bana mokili mobimba, boyo kalisolo eh, vous allez solande comme moi si, abegi na mboka poto. Abi la championne, Nathalie tali ba vidéo, zolo na makambo akisi, ba fi nde ba koma okende otambwa na makako zaka ba kisi ko chaka mibali na ba kisi. Abimboka na biso ya keshase baby. Ngai na tanga na lycée Mulende zaka na matete. Leki ya mama na nga fanda kana matete. Biso to ando fanda na limete. Na lycée Mulende na kutana kana quartier moko. Donc quartier moko reconnu. Soki na tangi kombone bato yo à l'époque bana matete ba koyeba de qui je parle. Mais pona ko bomba ayebisa kinga mela champion na salini. Abombi komba quartier wana. Abi la championne nazalaki na humanité na lycée Molendo ezaka na matete quartier wana lingaki nga me esalaki ke quartier azalaki na basi bazo bundela donc bazo welela quartier wana donc eza neti moi statut moko boso comme ça copine na quartier wana donc bande ko sala na yebite soki ndenge ni abi oui na lingaki quartier wana quartier palingenga ya moko monika na lycée Molende ndenge za komona mobali ya quartier muta makasi ayeko zela la championne donc talaka bo mwana donc bande ko pesa penza elo moko mwa ezate bande ko pesa penza bien donc na ba ninga na ba professeur ba yeba ekete la fille abimaka nani na quartier donc moi ko banga moko ezalaki entre ba copine et tout donc ezali penza sango donc talaka bo mwana loyenge e bande ko pe ko sala malamu. La championne. Allez, quartier on a ndako bimanaye azalepe na basi beli. Akomi alinga o tellement pena linga ki etalaka bolinga bo mwana. Donc tanga zo se comporter bon comme sala nini ezo betsangai. Ezo pesanga ba vertige na komi na souci. Donc moninga na moko aye kotuna nga bilika munini yango ka bia oyebi copain na nga ya quartier wana donc komi na basi azo nga kutu basi ya likolo donc komi ya ko sala ta face ezate ba komi ko ya ko gangela nga ko bunisanga na école donc vraiment ezo pesanga passe pourquoi je l'aime le garçon je l'aime vraiment na lingi kama na lobi ozo banga azo kipo lisute pas comme na basi za problème te ngai na okendo tika yo yana tata moko boye aosa nini akoselela yo ye quartier wana ko ya kofukama akoma lokola zobe pana ya bana ko lando lokola mbwa la championne talaka ka l'époque nazalaka tana 18 ans tena bo mwana tango yo yokika ke mobali akokoma lokola mbwa no landa yo elo na ndeko linga yango wana mobali atanga ka mobali alinga ngai et s'est retrouvé tokei et pai ya papa moko abi kuna na se côté ya mayanjili tokenda la championne tokei koluka papa wana na expliquer pe souci na ngai kete nazana mobali na lingaka mingi mobali azoki penga lisusu te eloko te nini te la championne papa na asenga na biso mbongo mingi te montant wa asengaka biso so na bina tiangole sous équivalence nango lelo eza peut-être $1 kaka mais alobaki na ngana sala ni na ya na kadena ya sika na fongola nango la championne tokendaki nde topesanaki rendez-vous mbongo moko asengaki ya mokie kutu mais eloko ezalaki très important na mema kadena na fongola la championne tokei azwi mbongo asali bikilakila alobi nga nazosala nini nazotanga kombo ya mobali wana ngai moko la championne ya azosala bikilakila nga mo nazosala nini nazosala ya azosonko evoke nga nazosala bikilakila nda yebisaki ngai na fongola kadena bomini kadena nde bafongolaka no ofongoli kadena boy okotisi yango otelemisi yango aleta osiko kokanga yango krech otangi neti komba mobali par exemple so mobali nokomene papi obi papi na kangi yo okoti susu clé ofongoli kadene fongwami okangi obi papi na sali nini na kangi yo bonde esalaki 3 fois mobimba sali yango ale kende obwaka ngo na maya njili bakei babwaki ngo na maya njili babibwaka penza donc esala pembe te na musika na muzindo abwaki penza na force na nyonso tu kadena ne koti na mai
na mayanjili bakei na bango kisi bani ko travailler katière wana kisi tanga komi ko travailler katière la champion na bosana ki kazalaki muta makasi ayeba ki peke mama leki na ngai afanda kana matete ayeba ki sika to ande ko fanda isika mama leki ande ko fanda loko mobali na ngo kope na nga ndo fanda na matete pona ko kima to kutana de temps en temps ko pendele mso ba weekend mama na kena ngepa mama leki pona kutana na mobali na nga donc ayebe sika na ande ko fanda la champion katière wana ay ko moni sanga boye c'est vrai akome ko landanga lokola mbwa mais na makofi Tiko beta na ba cousin na ngai donc bana mama leki na biso talaka muta makasi ko débarquer na lopangu boye soki to kuta inete déjà comme le kwa liboma nani akosimba ye muta makasi akanga penda grand frère ko asimba ya bemoni lelo soko la kisinga esika ntela fanda kate na ko beta yo na beti mama bino na beti bino nyonso bila chambra tala muta makasi mwana matete donc katière o ba bazo banga grand frère basimba na nzela tina limete sika to ande ko fanda akota aye ko lukanga yo nani alobi pe ayebisi baboti ke mobali ye mobali nanga la champagne ande ko za problème lokole sa yeba ke pana biso limete donc ce qu'il faut pas bande comme mobali se ba moni ye tout la mwisi ya zaza bazo kima et pas maman lek na biso ko lobate akome ko beta bayana biso ya mibali ko beta yoba ke bayana ngambali bakomi ko ya okende ko benga ngana limete donc ba oluka okuna donc famille eba na kokota trouble yoba ke lokwa mama le kande ko futela mama le kaza ko obligé ko tika lopango wana po mobali akatianga yeba ki lopango wana ya mama le ayeba ki tant on a moni comportement neleki nabite mobali avoir yo batu nyoso to ndenge nini yo mwana otangi yo mwana mayele yo mwana otina famille malambo okini kulinga voyou katière la champagne a conseil comme kokota na comme kolinga na se retirer na se retirer ki na ngape na lingi pe mobali mususu la champion na olinga mobali mususu wa pesika ya zali akobeta na mobali no donc tanga obeta mobali na liboko moko yo akango na liboko moko abeti mobali no ba pat mobali a se retrouver na se a gifler so na moni suna ina kobeta la champion na koma ki obligé ya kozala kana ye soko lingi mobali mususu yebaka koye bazalaki na bakolite na ye mobano ya mike mike anda kotinda tina limete basurveya ngai okofanda bole mususu na terrasse bozo mela masanga ya débarquer akotuna te akobeta mutu nyonso akokuta wana yebika ke mobali na yo nandi ko souffrir boye na komi komona passe likolo likambuka ya bomwana wana na oloba la champion likambone sene meki panda 4 ans ya souffrance mobali soka kutai na yo akobeta yo akobeta na copain na yo esika nini nga na kimite esika nini famille déplacée ngate mais lokola zelaki na bakoliti la champion yango ba camarade mususu ezaka pasi eza pasi na kokola ka mutu likolo ti ba ye ko sente ngai e pa ye katière te et pas garçon moka do fanda na lemba la champagne ba bengana ngana zemi po mobalo ya katia wana soka ke ko sala trouble na lemba bozana likanisité famille na ngai mama na ngai ko kende kete to kendele pa na bango kuna bonga bomomso soki ya koboma a okende ko solola na ba parents ya katia wana ke mwana na yo yanga mwana si ba sente afandi kuna likambo nini donc nzoka kisi onga na tela ki mwana mobali wana la champion kisi o na tela ki mwana mobali wana nde kome ko sala nini ko troubler ye mutu na boti to continue kana papa mwana ngai la champion abeta mwana mobali ya bato ba coup de ventre soki nini ba coup de pied na libumu ngai na yo to yebite loko nini donc abeta kaya la goni papa mwana ngai akufa na kokufa la champion na mema ngambo ya buzoba ya bomwana na kanga mobali mususu te katière mutu ya makasi oya tabo kangisi ye nete na nani na matete wana soka ta sali trouble tango ba mama leki bando fanda na matete même ataba ke ozele ba policier donc ayeba ni kuna na ndenga ko sakana te ba kotisie na prison ala ye ko betela bino tour na poko esa bimi donc asali biso boybuaka aye ko bomela nga papa ba na ngai la championnat
abeta ya l'agonie. Pourquoi mobali nanga pe papa aba nanga pas aller peka mutuka ya tembe kaka. Pour naza ko expliquer ye moka yebi ke eloko ezaka lisu te. Eloko ezalaka te na fani na ndako na papa nazo bima to mona yako donc ezaka soki ni abeta mwana mbali wana la championnat et memela eliwa. Naza ko obligé ya ko kima na kima ki na Lubumbashi. Donc na kimi na Lubumbashi la championnat na ko lokaka nzela ngwa poto na ko kota Afrique du Sud après nini na yeko ya poto. Yango wana babiloko ka ya miki to sirandaka quantité ezalaki kaka même pas $2 montant basengaki à l'époque mpona kanga mwa mobali wana na kisi ezalaki même pas $1 mbongo moko ya mokisi oyo nopesa yango valeur totieka $1 mais komaki te mbongo moko ya mokie mais eloko ezalaki important kadena na fongola ya sika fongola kanga tanga komba mobali na tangi fongola kanga tanga komba mobali na tangi fongola kanga tanga komba mobali na tangi alezwa kadena oyo kende ko sala ni kende ko bua kango na mai ko bua kango na mai na pembeni na mai ya njile ezala na bandelite fo bua ka penda liboke kende musika po ekende ekota na kati asala ki yango erreur abo mwana abosana na nzela ba prière nde ba révélation yeko bima libale koma ki passe la championne mwana mobali wana lelo to olo ba vi malunga te akoma ko mina masanga akoma ko organiser bato bakotaka na bandaka basala bato mabe yango tongo na tali ba émission ya makambo kisi na bina pesa témoignage na ngai eloko mususu ko mona ngo ezo paraître innocent au mona neti lokola neti te nzoke ko causer ba dégâts la championne tongo na tala ka mona na ngai ezaka na mawa pe na pasi. C'est vrai na senga bolimbisi. C'est vrai. Makambo leka ke bele mena lobaka mwana mbali wana soka kota na sama bele eza pona ngai. Eza ki bolingo normal. Tozo mona muta komi kolanda lokola mbwa. Pourquoi molimo na ye bande ko se retrouver na kati ya kadena wana na mai. Lokola tanga ka kombo na ye kadena ne bande ko sala nini ezo représenter ye. Nde na kanga mobali nini katiere la championne na souffraka pe na bakuba. Au fin de siko oye bate di kuka ko yabo donc bandi désordre ako bandana ko beta donc azo beta liboko moko azo beta koto yo asimbi po kimate ya simbi po kimate donc famille nyonso ozana esika ko kimate poso ko keye pa tata mwasi e pa mama leki mama kulutu akoyebe siko fandaki akoyeba Nathan papa mwana nga yeko kufa. C'est vrai akufa ki dikute mais ndeka balobaki ote po babeta ki abeta maki penza. Akota ki hôpital abimaki mais après ndoto yaki suko za malamu te nzoto donc yeko tungisama soki pe ba famille na bango ki ndoke profiter kana kati kuna ngana yo to yebite la championne mais papa mwana nga kufa. Yango na yeko pesa témoignage na ngai na bato ba kozwa ta ya kolanda histoire oyo. Ndeko mwasa lobi ko kende panganga ba biloko ba koyebiso e ko paraître tellement innocent ko mona ngoki aya o ezana nka eloko mokie mais ba dego e ba ko sala na sima oza likanisité alobi abeta malokwa soki nani abeta malokwa moyibi famille ezanga kimia ba ndeko na mibali ba beta ma ba cousin ba beta ma talaka kachera okanga yana mobali mwana mama leki na biyo oke la sange sika intela fanda na limite soki te na ko beta yo pino mo boyebi Kishasa boyebi à l'époque ndenge zalaki bata makasi bande peut-être ko zwa accès peut-être ya ba commune ya ba quartier ya na ko banga ko beta ko kende pe ayeko la kisa ndako na limite kete afanda ka l'état ko mona bon akomi ko yela bango muta makasi ata kota ko bima abina sali boye la championne na bo mwana na nga na jeunesse na nga jeunesse ya nkuba jeunesse ya kubanga banga a cause ya nini camarade ka bande ko tamwane bolingo moka ya bo mwana ezaka nango passager kaka olingi nini te ko perdre te lokoya komi ko kende ko tala esika mosusu nga pina la kisa ke nini ke ngai pe nazali nde na kende ko sala kisi wana tourna na vinaigre yango aye ko pesa témoignage akotaka mobali musu na nganga te même mobali akache
abia beta mafimbu abeta mama kofi ba camarade ne ba beta mabi naza na poto naza bino baninga na poto soki mutu penza yebi ngai akoyeba kite lisolo naza ko beta eza interne poto tanga kana molende sika makambo banda ko dérouler to tanga na molende donc ezali soka za ko ya oza pembeni nanga kima poko beta ma po yondo mtozo pesa nga mibali yondo mtozo sanyo zo laksanga kinumba donc c'est un peu ça ezali lisolo ya ndeko mama ndeko mwasa lobila champion na kangaka mobali na kisi mobali nini kacher kacher abeta nga abeta bandeko na mobali abeta libota na nga abeta ba camarade abeta ba copain o na ndeko bima na bango ti akomaki na niveau ya koya ko beta papa mwana na nga ememela eliwa yango na ekopesa conseil eloko ozokende koluka na ndako nganga ekoparaître innocemment o mona ka neti mo eloko moka muki mais ezana ba conséquences moko très sérieux ou eko koute yo vite tôt ou tard vraiment na lingi bino ya trop mbote mingi na kisile matumona mbote mingi na rima matumona mbote mingi na mana patience mbote mingi na Kennedy na Paris Kennedy na France papa Lopango donc papa Lopango alobi ye kufa ku poto mbote mingi na enfant mystique mbote mingi na Maria Losambo Alain Wanga Ruth Laboga Yasmine bino ba oya ngai la femme de quelqu'un donc bino bo sala Kediki na TV ezala a marche ezala lengi ya kosuivre vraiment sur la tête comme on a ko beta libaku te mais c'est remarqué de plus qu'on a sala nini na yeba ko tanga ko na yo souvent et sans oublier sponsor officiel de Kina TV vie Benz le moto katalo na Suède double pression bote mingi boss le télé ya bino ya ngwana vraiment la lingi bino ya trop beau s'abonner beau aimer beau partager pona kozanga ba numéro T ya sika à chaque fois la championne rosala nini kuchakango na site tokutani mbala sima bye bye confinement nde makambo donc tozaka système ya ndako tozotala kaka bye